www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Bonjour bandeko na biso bino o bondima bozala toujours fidèle à la chaîne Bino Poto na Poto TV. Lelo toyeli bino sujet moko eza vraiment important. Phénomène ko brosser na balabala na phénomène ko sukola liputa na tolo yo solo na voisin. Ensemble na ndeko na biso aza awa to lukato développer vraiment pour nga sona ko sina ba détail wana esa bien te. La lingi mutu o to sa en émission ndeko na biso titi ensemble na ende to découvrir phénomène wana. Bonjour ndeko. Bonjour. Comment on a une bonne batte On a un cheval blanc. Des cheval blanc. Tous on a eu ensemble pour na kolobela sujet ko brosser na balabala na outi ko sukola liputa na tolo solo na voisin. Ndeni nyu ko ki ko zwa vraiment système économique na Kinshasa. Ça vraiment mabe pour mutu normalement na nous. Akoki na bosser na balabala ti. Bosser na balabala ya no mabe. Donc exemple yo moko pe no mutu yo moko zo sala eloko wana faut conscience ça là. Tanga lelo donc malgré génération eza robeba mais tout temps ozo sala likambo faut conscience ça là. Bosser na balabala sans nini. To wana balupangu basimezali okoleka na simo ki bosser aux à l'aise. Donc faut sala makambo o yo moko pe conscience nezo sala. Ezatira osala makambo moko bote. Comment on préfère na bango bongo pour que soit brosser la balabala encore mikolo pe pia que za makasi na ki na batongo na biso brosser na balabala ozoye moko facilité ya ko senga moi pire vieux à quartier moi quelque chose moi ti attend yomba comment on préfère na bango ko sa ba makambo na kana balabala mais on est à tina boso bosser na balabala nde ozuiti ou ozuinene ya c'est moi si faut à la dignité na comme mobile peut faut à la dignité donc nous so faut dignité zala ezati so elo mo bo pour na lipa pour na kwanga no on les amabe ce qu'on a bande qu'on a biso basi o to bi que to fanda na lupango ba parcelle moko za en commun ba toza ebele vraiment nda bande on a biso basa ki o sukola na liputa kana tolo voire même ba locataire ba okyo za na ndaku okyo le kabombo kana liputa na tolo ozane pas l'aise penza conseil nyo okyo pesa bango. Bon, conseil na pesa bonga faut bazala batu. Tango batu ba vandi, pesa batu baze belé, yo moi soko tchali puta na tolo te, tangi pesa mibali bayali. Ataku tozala bande ba mibali. Faut respect pesa lara. Moi si faut ba ndenge ni no protéger nzoto na yo. Pour nzoto moi c'est ça sacré. Ninga te mona na pamba. Ninga mona na mobali oyo yo, que pas n'importe qui. Donc conseil on peut ça bon faut bazala batu moko donc conscience c'est ça là et là on se zala conscience et là on se zala conscience c'est conscience c'est ça li yo mo pe mo na na bi manali puta batu bazali boy et ça bien té olingo bomba nzoto na donc il faut conscience c'est ça là siko so to comme le la pe sujet hein pour te remarquer vraiment comme il de trop alors bino pe bande ko na biso mibali po bino nde boza mieux placé po bosunga biso soki biso to komi ko sa attitude moko eza bien teza parce que bino pe bonzi ma bo rendre biso na erreur leti moi ça auto ce qu'on a liputa na tolo yo ndeko soki moni ke lelo oleki si eka le kabweson pour auto porter au PC conseil basi mozongela ne kaka mais so bino pe bosunga biso pour que toko kako appliquer babilo moko eza malamu eza ka bénéfique pour na biso. Ouais. Moi meza solo. On est solo. Mais moi ma pesa conseil. Abandi ko nga basi. Sino mo bango mama na liputa na to na ibsa bango. Boete. Faut bomba nzoto. Talaka batozi bele mo so cha liputa na to les adinte. Nga mala conseiller bango. Na part na nga la conseiller bango.
Ndeko comme mot de la fin na bato baota la yo na chaîne na biso poto na poto TV ba dédicace bambote na yo. Pour la bato baota la ngai ezaka conscience esala likambo nyonso eza conscience. Ntango osala likambo fo donc avant ya kosala yo mona oyebana likambo nini ongosala. Mbote eza kaka na bamasa nyonso ba baza na libanda mboka na masa na nga Thierry Migler bambota to na libota mobimba na bandeko nyonso. Merci. Toko basiko toki okutana ndeko na biso mwasi po to biso linga plus ko sangisa ozwi côté mwasi ozwi pe côté mobile oki ba vie na bonyo so mibale. To continue toujours. Babi na otala nga binote na soena mutu te me na otala binote. Na otala binote babi poto na poto. Poto na poto www.potonapoto.com. C'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, ya bale, ya politique, ya betanoka www.potonapoto.com. Na tunité to bomana, oyebi pe bino pe potonapoto boa lo yenge mekas. Tadi na personne no bambote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi. Pema na auto sala avortement. Toko bakaka, to esko kutana ndeko na biso mwasi, hein? Tozi mobali, tozi mwasi. Ye pa opesa oye, opesa ba réponse na oye ayemi. Tuna bonjour ndeko. Bonjour. On se présenter pa bato ba Hollanda. Bon, kombo nga Bonifeline, bakamaye na babenga nga Bonis. Bonis, hein? Biso to mesanga bon solo to le bela baso bandimaka auto sukola, liputana tolo se sentir gêné to le cano palace na batu o bandima bon ko brosser libanda na balabala quoi. Ndenyo ko faire comprendre biso moi quelques désavantages à phénomène wana. Bon, premièrement, bato ba brosser libanda eza vraiment hygiénique té. Parce que ko brosser libanda eza propre pe mingité. Il faut ko brosser na kata lopangu ceux qui besoin espace té. Bon, pembe la té à douche. Hein? Pembe la douche ko brosser wana. Ceux qui besoin à douche no salle de bain na kati, ko brosser na kati salle de bain. Libanda vraiment bato ba le ka ba mo ndongo zo brosser, zo bora ba salta mo na yo eza propreté. Et puis surtout ba fille bazara na maputa na tolo. Po na nga exactement. Boso ke yo kweli puti longo kasi. Osani na mnitana. Ozo malibanda so ba bengi oza pressé okolata mo elamba liputa na tolo mozo elamba basi kolo so tozui moi et suis mora mukie. Otie likolo. Basi likolo ko bimana. Mais liputa na tolo mama talaka bambiska de kebele mwana ko yo kanga yo moni. Osa ba scandale. Talaka joto biso ba mbande ezalaka. Babi peso phénomène wana ezo comme un peu de trop c'est parce que biso mon tonti maté que to sunga bande na biso o ba na moi problème moi poso yo le moni moi ndekona moi sinali putana tolo soki yo conseiller te kezala mabe mbala simoko ozongela ne ka ngo mais biso awa to koma plus ko bomba marano motema biso po opesa muninga conseil ozo banga na yo yango peut poser problème pour que phénomène wana démarrer kaka te so pour ngande to vana le penso na moni bona loba. Entre ma bébé bomba ngona sa mesa te fo lo belango likolo nga so na mona barate boete plus ba mbel bazali puta na tole pesa ka image moko ya bien te de fo barcelona likolo pona nga so na moni na lobaka na ko tikate bon pe bato ba brosa libanda bon babi bon ba préférer ko brosser libanda pour que bata la herbe tunyo so ba robima na avenue herbe mona ba pire vie na bon pour que ba senga bon moi ti attend moi li paton vraiment ya bon non c'est pas normal so moni aux impôts ko 13 bato brosser si ça bimal banda au senga no bien en tout cas bato ba brosser libanda batika comportement wana ezaki toko mingi te bazo fixa ba commune oyo ba commune batizaki bien bato ba yo baby sango batika ko brosser libanda eza bien te to telemeli biloko wana batika ko brosser libanda eza hygiénique te. Merci ndeko Boni siko to komi na suka moi ba dédicace na bato ba Hollanda biso na ngongo ba dédicace na nga so na bino ndo tango eko nga tala liboki parce bato baza ebele makasi mais sinon chéri na nga mon cœur mon amour papi ngidi depuis ba bébé na nga on alinga mingi donc depuis si bato nyonso na solo na bango bien ou tozaka bien ou tosekaka. Coucou bayo. Merci. Toyoki to mona ndeko nde alobi. Abi ça vraiment hygiénique te. Donc comme conseil pour devant un biso to ndima biso to conseiller bino.
Côté tout le monde qui beau boité ton dimato zong sabino nanzia malamu. Donc après si conseil na ebiso nyonso to kinde baloba ozama to ya koyoka ayoka. To comme na suka sans oublier hein à la famille Kinzunga bambote bino yango a Bless Munga Kitongala le prince. Merveille Maboulou Rachel Binda Igets Panda Lydia Akele hein Lydia Akele talara par rapport. On se retrouve juste à la prochaine numéro. Bye bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée il y a Congolais P.A. Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babozone sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, tu dis mais c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là bango babi non, to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour bah filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, au Canisi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup de ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec l'ami d'ombre, hein, babi moto epela, hein, moto epela na poto, kembo, alege moyo lele, kembo yo mama, alege moyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege moyo lele, poto na ozana, kembo alege moyo lele.